Hola, 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 pas de souci, on est ensemble avec vous. 3W Fever TV Nde Makamba Lobi HSM Kousé de la presse Nde Yeyo Achanabino Obo Lukaka Botunara Tunara Menderni Nazomo Nate Nicolas c'est disparaître Ngayo Nazongi sur le banc Lolo Nazo Yamba Prince Babia. J'espère bien que Boyebi Francine Massoudi depuis Paris. J'espère que Oyebi Prince Babia qui il est binomo Boyebi donc et le coming ya kolobezante ya confirmer zate sinon Prince Babia bonjour. Ouais, bonjour. Vous santé? Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Nous avons battu là et tout. Mais surtout, ça va. Mais oui, bon, ben, le Gwende, ni bazo mona, on te couvre, ça t'a chapeauté. Ouais, c'est moi. Ngayo garat. Ngayo bat ba mona banga ponga longola na chapeau bat ba bi na sala où t'es biso trop na balinette. Voilà. Trop beau pour bat ba mona pas que c'est réellement moi. Voilà, Prince Babia yo. Prince Babia moi présentation ça na batuming ba ebiote ba yo kayoka kaka Prince Babia plus pe Babia wane uti wapi yana batum soutende biso na kon ato ebio moi présentation bat pa eba ma ba parcours. Ah, bah Prince Babia pour comment nga comment nga zala Prince Ndonga a Honda. Comment nga donc comme Prince Babia ça veut dire que Babia eza koyemba kombo ya papa nga Babia Ndonga. Nde moni na so kombo wana Prince Babia pozaka Prince Ndonga mais na fana na bité na tango Prince Babia mingi pe bayebi nga pété mais comme on a Prince Babia les jeunes artistes et musiciens bon na habité présentation moi on a karani na osala et tout Voilà bino boyo ki présentation ya Mbappé sous présentation mais oyemba non obeta biso mo lo mo bo batebeli ba yo kama mungongo ni za caché oui Prince Babia yo auti ko ça la présentation na d'où vient combo ya Babia ye a lobi comme les alami mingi Prince Ndonga c'est ça Ndonga nde combo na nga obotama donc Prince Babia nde combo na nga musical voilà explication boyoki mais Prince depuis papa Koufa okenda déjà ko rendre à visite ndezala le 1er août je crois bakenda ko rendre ba les jours à ba parents jour à ba Koufa est-ce que déjà au Kenda ko sala moi geste moko ben ouais na Kenda déjà na Kenda dernièrement le 8 octobre peut le 8 septembre tocho inauguré Pierre Tombal na e batutu bazaki wana il y avait la famille et tout tous alors on a biso na le 8 octobre pe oyo 4 le 8 octobre donc 4 ans et déjà na mabele auto Kenda surtout batutu ba master na tout approche et tout batutu bozala et tout donc na déposé le fleur 4 ans na mabele et puis quand ngezala donc au bout ça n'arrête jamais Prince ozala kaka yo moko mwana ou bien ozana baleki miso na sima poko mona yo nde muto bima vraiment muto liboso na famille ouais baleki baza Anandonga la fille du roi Babi Ndonga Serge Ndonga Prince Kamayengele Jonathan Kadima Pazali ba grand frère grande sœur nangana grand frère nangai donc Prince Kamayengele na Jonathan Kadima ba grand frère donc tout ça la famille vraiment on est très nombreux donc au total boza ba combien tout ça lokola 5 tout ça lokola 5 combien de garçons combien de filles tout ça lokola 6 si je peux dire donc 6 au triqué hein ndeli no kokolo ba 5 alors que boza 6 oui bo compter famille 2 filles na 4 garçons 2 babo del sera 2 filles Prince Kamayengele na Anandonga 4 garçons tolobi Jonathan Kadima Prince Babia Babi Ndonga na Serge Ndonga Jamal c'est pour ça donc Prince a lobi qui est basé 6 lobi 4 combien de filles combien de garçons 2 filles na 4 garçons voilà mais Prince nin oyo o hérita qui pour na monique comme on a des alikolo pena na famille surtout comme on te bima on dirait papa asela au moins onction mon bava kufa nin oyo hérita et pas ya papa na bon nga pena na sala la musique na ndenge na nga mais tellement rare yo bika ka puissance et puis voir na yembela rabat baraka so azoye bon moi-même je ne sens pas batune mutu ba que Prince quand tu chantes on dirait ton père qui chante donc il y a un moment c'est que bien bon normal tout normal bon pour que musique te yemba no moi parti moi muke pour na bat Orlando yo ba vraiment oui réellement nzembo ya choix banzembo eze belé yo pona na ata parti o ya papa o yo yebi bat ba yo ka moi vont à moi sont des alaka na cadre yo mo yebi oh
obalela ngai kala mama obalela ngai kala mama obalela ngai kala mama oh tu ne connais pas la vie Nicole Zaina Voama tu ne connais pas la vie chef Njadi l'été tara voilà tu ne connais pas la vie mama oh mama yo waiza iva kemo kongolo wa mbovongo 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 Viviane Nzumba. Voilà, Malaika, Laetitia Malaika, yo qui voit, yo qui Prince Babia ndenge ya bois qui moi son et wana bo sentir binomoko donc mo bimbe papa balobi ka kenda te me azakaka. Balobi ba artiste ba voilà. Losangwa babia bakobelela na monda nse ya mama Nzambe yoka kolela oyo ya banana yo kotika te choisi matata mona sempasi yo moko sala biso Nzambe yakakota la biso kotika te gabi wabelo amona bampasi ye Nzambe yoka kolela ya ola zuluwe Nzambe yoka kolela oyo ya gilema induwe Osambo na ngana kobelela na mondanse mama bomengo atandele mama bomengo atandele mama. Voilà, Hussein Saidi mtemo ya bouche kaboyo qui sont ya Prince Babia lobi papa kenda meye moko azana sur le terrain aso continuer ko vendre masolo kaka ndenge sala ngamo na biye ba est-ce que nemba pendeti mais to ki musala obanda oyemba kala lero sala mwa mkie ou bien mikolo kaka bon ko yemba na yemba bana wenda na bana déjà ko yemba banda kala mais ya mambo orchestre ndé et tout wana na bana onde sika mambo orchestre si je peux dire na bandi carrière solo ya musicalement boy na 2014 ou 15 on avait pas tant de qui sinjora après na eu le mois na kota la team de Wata et pas héritier Watanabe et tout et puis on est dans ça voilà boy qui binomoko mais excusez-moi Prince Babia boy la ranini entre bino na bino babike bino famille ezoka bonaka mingi te eza po nini eza ni bozowela ndaku bozowela nini par rapport à ni famille ezoka ndeti na ndeni babike bino ya bino bokoma boswana na mama manike oswana na tante na habité bozowela ni buka lupango te na swana na mère nga swana na mère ta na swana rapena mutu te même tante na ngape na swana rapena ite yage yende alinga kumsangeni mina yi yende nani yende tante na ngaiti alinga kisinjoro ko no tanga ko tante na nga kisinjoro batutu ba yebi alinga kumsangeni mina yi batutu ba yebi minga zene mina yite naza mwana na ye naza nemi na yite so comme ce nemi pour un que le big za mwana peut être comme ça peut être ta mère na nga manike nemi na ye bon wana bango mais nga naza mwana na naza nemi na yite na otika la jamais pe ko zape nemi na ye siko ye comme so ennemi na ndenge nini ya mabe azomone pa na yo na ebité bon par rapport des points longs en orchestre na ye bon elle fait que dire de mal de moi donc mabe na nga kaka siko yo nga mwana mabe nga boye nga kokotela mama na biso tro ngai boye mais nga lobi nga ko na nga kokotela mère na nga na ndenge bon ya pe kama solo mo bora na rolo ba pe na ba TVT vient nga orla les zulu la légende et ça nga petit nga pas trop de télé maman Viviane Nzumba maman Elisabeth Mayengi ba ça nga pas trop de télé bango ba tutu ba yebi donc ba événement les kanaka na TV tant moi tant ça mabe na TV batu ba yeba no yeye bo ba ça mabe mais yebu il est pour rien ndeti nga Prince Babia motema pio donc pembe yo lobi ko za motema pembe batu ba yebi ke yo osala mabe tant ndenge longue na orchestre ya tante nao osali bientôt ça mabe pour linga bien que beau travailler ensemble beau produire le moko au papa tikaki zala ki déjà wana kozala wana pendant une année na travailler album et bimi titre ngo zakine c'est mon tour je crois c'est mon tour pour l'album akala c'est mon tour album et bimi et que banzembo betami
ba clip salami ba promotion pe et que na moni que ba massa ba vie ba bi que prince kuna pena pas trop de répétitions pena équilibre exacté et puis il y avait trop de jalousie en d'un côté la mi ba mission na que ba mission nga et ba mission na ye que nga kutu plutôt ba mission na ye que nga on mona que non ça ni vomina na tika na nga mamona ba mission ba yina orchestre presque ba bena longona nga kulongo na ngande bat mususu balongwe nani mais musicien yando côté la mingi za musicien alika na TV finga en live pour menga na finga été hein tanga kombo ni pardon linga peso kotanga kombo te pour na fula batwa non mais ils ont fula te n'esprit bien ça kana ndenge to solat otangi moi kombo ça na ils ont répondre na ba parcours à passer otangi kombo te ko yali kamotanga kombo te pour na banga to pe la santé mais oui que non kotanga comment moto peut-être ba tumusu ba ko mon sens moi mabe donc yemo ayebi li solo ana ba to pe ba yebi li solo pe na obeta non ba tumusu ba lo ba kana mukili sur 100% on a 80 ou 70% des bakos au courant na mambo les kana mukili ça ba tumusu ba za déconnecté ba yebi ma solo ana te mais soki yo otangi kaka kombo ya lokwanga na lobi ke nous na kama mutema ya baka depuis Maroc na classe abanda ko zone te abanda bimata parmi ba 5 premiers abanda zoate mais ezate ke ko fula ou bien ko acquise ça ka kotanga kombo normalement pena ba te belé ba yebi li solo ba te belé ba papa na ngile maindu le maneka de Paris mama Sandra Moseka yebi ba te belé ba Igor Patrick Igor na ninga ba ya ba Paris wana donc ba te belé ba yebi mais ba ngana ba bengenga ba singa o ba lobi ke za pono yo bando singa mbongo mingi wondo so mbongo te na ninga mabete nga singa te na ninga mabete nga ko singa na ninga mabete ata ba bi misa yo ke la matolo sonité mais nga pena prince ba pona singa mutu boy et ça l'a un peu passé parce que na misana te naza ndenge ya ba musicien ote ba singa kapamba pamba non na critiquer te vous êtes mystique hein so ki peut-être na loba ndeke na problème ndetse sa minute so no bela ni mitu enza bona obela oui c'est nana etaloto oui c'est nana ba tu belé ba yibi peut-être na robenga peut-être maman na Nicole Zaina mère na nga oyo coming te to voter maman na biso député Nicole Zaina robenge bi maman Nicole tala boy tala ba sanga teleka na bureau mo bo denzete mo to ndete sauver nga pe na bi mo ba munga ba kisi mo mususu yo sa makambo yango wana nya ko tole no bana ponga mo no pe na botati na tole na nini petit no alete na parler te faut que non na problème robo na bengi maman Viviane kanengizala. C'est compliqué. C'est compliqué presque babia lobi. Donc yé pena ko senge la été mais non comme le te ko bengata ndeko moko famille o senge ne fils kata o moi $50 ou bien ndezala kana cadre mutu ndeko na Paris ba poto ebika ba parisien ba sala biso tona kina souffrance ya dégâts o bengi moi fan nga ba ndeko nanga ce sont fan parce que nazwa bande wona peut-être ba voyage bakenda pe ba poto misu na bi bangote misu to sola te mais nga pena bande ko nga botama na bango pena bien ya mama libanda na yebi ya mama libanda go na bi bande ko baza kuna za ya mama libandu bi ya mama moko bande kama papa biso botama se musu baza ko baleki musika babi ndeti babi je crois à Rosana ba 8 ans est-ce que mutura babi jo dans singing bon non il est d'abord petit donc et tout. Yeah. Voilà, je pense bien que Bouti Kolan un peu, il y a Malonga et puis to me campé koye baba bien ceux qui boé la pourquoi bazo manipuler et pas musicien tantôt héritier tantôt Fali Poupa tantôt tantôt yo moko yebi babi ke to tanga ba kombote poto ba ngaba yo lukanga pamba ngala zana ngana ba fuka ba sambela ngaite mais pourquoi bazo manipuler te ba manipuler ngate eli kamuke place nazalaki na la team de wata naza de société nazalaki bato to babiki nazalaki mais nazala donc pardon au banande pas ya Watanabe au banande pas Watanabe na bana pas tante nanga na 2014 na longwe kuna na 2016 te fin de début 2016 na ikokota
on a retiré des fin 2016 je crois août septembre dina kota la team de Wata kolongo na ngape kaka na kolongo na novembre 2017 siko ba fitu koti kokota na pa Wata bayambaka ou bien nini oyo apprécier ka l'air o chaka makona kuna na kati. Bon, par rapport à l'accueil, pour merci, par rapport à l'accueil et tout, mais ma sous ma solo les ébélés en loba. Kasi batu public eza beze ba ebati. Public kasi yango loto vandeli. Kasi yana batu nsusu ba occasion yango te yango lelo msu ba ko occasion tellement que acha asana fait vers le bi bonala na émission na ya principal bia masoni ba beta. To bala nanan. Émission à quel ça non par rapport à yemoko na lobaka kolongola yemoko otutikali. On va finir au bouton. Non, ça peut grapper. Non, billet moko. Watanabe. À Paris. Nous sommes on va finir kayo. Va finir au bouton. Makasi. Surtout mon orchestre makasi. À Paris. Nin balbe kayo. Oye chabango bakal. Balinga ba chao chef d'orchestre ou bien comment? Pena pas nangeza raté. Moi je chante. Ngana musicien, na travailleur na ndenge na ngana yimbaka. No bara. Ce peut être cas qui jalousie quand il y a pour orchestre na chose bon so amoni keno petro na étoile petro imba danger ba sani ni ba o ba lekio ba sani ni ba ba mal boso ba étouffé mais ngana Laura Mwenda parmi place en noir ngana Laura Mwenda de to tinga na sa valise non pela kaka ato bominga na sa mabele il extra que place au Mwenda ça non pela kaka. Voilà, donc yende donc na loba comme je m'appelle Prince Ndonga Aonda naza mwana ya Babé Ndonga les puissants grand chanteur en bois na biso na boya ngote na Monique de John la reine d'internet dona boya ngote dona za comme identité na nga ngwana na dona robanga pe mutu te na respectande bato parce que na banga ni nzambe. Voilà, yemo kazo confirmer bozo yo kama kambo mais et pas ya Wata na aluka muninga demanti yo toye. Oh mais c'est ngai mais ils allaient rapide kota okoti normal la kan ndenge zalara normal munike yembangane salitest na yo koti na yo mambe fandi pe voyage angolais okende voyage à Brazzaville moi voyage à Poto tout kalaki voyage pas States bon wana ngako kima. Hein? Voilà, oui, ça quand on a okima, bato kima koto. Na kenda poto mais na kenda poto kala. Na okima pe na poto. Ata na ke poto. Ko kenda nga poto za kenda ko kenda sa banze monanga. Ba clip nanga na sola ba fan na zongi Kinshasa parce que Kinshasa sa mboko na koleli mboka nanga. Na complexité aux français toi aux années je suis congolais. Peut-être dans le lendemain, peut-être dans Oketa France États-Unis partout mais je suis congolais de naissance. Fumukimba ngana noir. Voilà. Ngana Black Panther. Bozoyoka ngabola zozanga ta maluba. Yo pe ozana ba batna o yemba na bango zana en fait groupe na yo oyo dirija ka et tout. Ouais, groupe T, nana groupe T. Nana groupe T mais na zana bato na travailler na bango comme Bazabami auto na bango Triomphal Solo Jonathan Marata Marero piano Kevin Mouloubi l'artiste Kev l'artiste Massananga Belvizola Lovi Perk Pazali Dadi Pef Lokolopé Azali et puis enfin bon, Bazaka. Donc, tout le baka au total, Bazak combien? Bah, ça m'a belé, tu travailles plus bien. Ne travaille pas dans bateau belé. Le ce qui simbi pe boké, beaucoup qui ne peut bah, comment faire voyager, bah, on va place à bien. Son jamba simero, mais ma pe bah, on y a surtout baké. Oh, mais bien sûr, on est un peu peut être contraire, qu'un prince peut être que bêta boy. Non, le bara, oui, bah, tu me souba baragino. So ya beti concert. Oh, yembani. So na posa na yembani. Yara concert nanga. O ka so na yemba. Donc ya pe na batu so yo leki bango. Te na leki na mutu te. Mutu na mutana ndenge na.
ba fan ne baloba geno ya leki ngate ba fan ne ya ndeti yunde zabo ça peut être micro na jamais roti ko benga leki woni komi lo fundo mi like ça et là yena bato ba bengo ba yoko to leki bato ne ba geno te ye pena aleki kanenge zala. C'est compliqué. Et bon, c'est ça qui est kimi au baron soto. On vit. Baba bato liboso pété ba kima et tout. Ezala on tout le monde belé bantu biso ba kima ba orchestre ba nini. Kanenge za meza on orchestre té et un groupe de compagnie ba compagnie anga. Kanenge zala. So petit kali ba tikali so pe ba wani kanenge zala kaka to travail kana bana mai et tout na micho pe to apé sur un studio. Maxi single nanga quand même était la nouvelle bêta normal solo la nouvelle akuna dans un studio maxi single non bêta 4 chansons 4 titres je calcule première deuxième troisième quatrième na koki tena boy na ngotanga bakombo déjà moi oyembeli nini bolingo bien nini pona bika bino boyembara bolingo nini yo na ngo ya sikaka sikuna na biso bisako nzembo kutu na kindomba na yo okoya kokufa pamba wana nani pardon beton tocha tezela kasi na kindomba na yo na lo na yembata outi oyembela ngo nani pona bike. Non, bon, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Mais si on dit moi no yembi la ngonan. Po to yebi bien ki bino bo yembi la na ba po wa kala la ba jeto. O yembi ma peka pour les toi bo yembi ma kolo ce qui nini. Inspiration ya d'un sol. Ba style beta masika na ba ke note nabna inspiration nga na rope sa conseil té. Na sa ma boy kan ngezala. Topé ça mon conseil quand les années abikino close step NG comment on compte talaboy ndai bisinga ba monge Prince Babia bon to beta ngo boto sala ngo boya ndé na composer nzembo wana c'est moi qui l'a composé na kindomba na yo nokoya kokufa pamba na buzoba na yo okoya kozanga lola na kobwaka bazemi okoya kozanga moana obika nzembo c'est trop fort hein. Nzembo kabazemi okoya kozanga mwana shiri mama okoya kozanga libala tika bisala sala mama okoya kozanga mwana tika biboya ya okoya kozanga libala oh na mwana finga mama okoya na boya na ngamutu te yakate no tika biboya tika bifinga pardon na panza bora bato tika bifinga tika biboya tika yobi kaka kanengeza la kaito ya lora yo au sala moment mabi ce qui peneza gibiza yo c'est que yo tika bifinga na non mais non dans les pas marabo sala na babiloba loba na tika biloba ponga mo pena bien yo mo premier bego za bilobela tinga bilobela te ile on est malobi mabe o ngalobi o bafana biso ba mwiki presque balobi loba forme ba bien na ce qui prince na kanta nini ya ko lika na TV abado loba o takinga na sala ki boye nga vraiment na c'est blague na place boye ata balobi toute vérité n'est pas bonne à dire la vérité no leki na yo na calculer bato oyo et le ban nango de King Fally pour pas de cap la merveille mamutu basala na mona ngote na yo karaté na calculer raté et comme kate na yebi yangote donc moi pena leka na TV na finga na loba komba mutu pona bi mambasala raté non loba ndé loba te bango defo ba loba nga po batala ngai non yo za pena spécial yo loba kombo o loba jamais loko mutu te ke yebi été de mutu wana nde so ayebi yo nim to loba komono ke petana kutu boy mais c'est kotala nga donc des gars déjà c'est compliqué hein bino bozo yoga prince azo bimisa mambo esengela ki mambo ezali mambo eza studio je calcule des bonnes mélodies maloba ya sika parce que bavoyemba mebele na yo ki pe bato belé bavoye bimi pe belé oya yo eza genre nini rumba générique soki nini bobengaka mélanger na kati parce que na pesa on combo j'ai calculé tous ces gens tous les artistes au babimisi banze mona bango
nga pe na omeka na bite ke na obeta mais na omeka single nga soki eza bien na ebika ke elisa na ngona na iTunes bato ba osomba ngo soki eza bien bato ba yoka ngo pe na ba pesa nga pe na chance ba pesa kale bon moni ba o ba prenanga ko bibi bisa danger te sengande bato nde ba pesa ka litoi bo pesa nga ka litoi nga na oyemba bino bo pesa ka matoi bo yoka comme ça boloba na sima bo critiquer bo finga bo kanenge zalaka ko finga pe zalaka moi bien parce que ba biso ba finga o tc quoi monte étoile tc quoi le logo te de faut ba finga bongo et ça la nga bien faut boloba mingi plus comme on nga principe ba na ndenge ya mabina ndenge malamu ça la nga bien kanenge zalaka donc boloba rabino ka ndebo misana po amisana na mambango mais presque pas bien depuis papa kenani ndenge koma lelo nini oyo regretaka soki papa do azala ki nga ka sala bo regreta nini tena regretara présence na ye na affection na ye et tout c'était un bon papa oyo na rolo bandit ndendon nazala complexe eloté. Il m'a montré tout, surtout dans la musique. En dehors de la musique, mais il m'a montré. Il y a mon enfant, mon enfant dit boui. Non, il y a un monsieur belé boui. Non, ah. Non, ça est l'autre. Allez, bon, on attend un comboté. Il y a un peu qui le fond douté. Mais non, il vient ah, oh, pas les kinga pe kaka. Non, il y a bana kaka. Peut-être. Non, il y a un peu na l'autre mikate. Yeah. Oh, ils allaient en haut, hein. Nana nga pe grand pété mais ba ope na leki baza ba ope ba leki nga pe baza kana ngeza donc mutale kana mutale ka mutu na mukili azate biso tutu ande moko non yo ba tu desko batala non yé pena de point de vue na ye ke abeti nzembo parce que ko beta ntanto beta nzembo ya que otala ndenge nzembo le lezo kendele au moins que non nzembo mo beta et sali six malonga mais je titré au moins nzembo et c'est non succès malonga te mais et bendi titre est-ce que pour na yo nzembo sali succès malonga et titre te nzembo sali succès grave et titre na album et titre beti makas et titre na album beti makas et titre yo préféré au rap ouais je ne marque na belo répondre c'est important tout ce qui kawa c'est compliqué ça qui n'a pas dispenseur privé bozo yo kama besoin les cas bozo yo kabino moko c'est nous ça dit c'est compliqué toi et moi c'est pour la vie love you girl c'est toi mon oxygène mais laisse pas seul à part ça c'est toi la mère de mes enfants girl oh girl baby je suis inondé dans ton cœur j'ai l'impression de ta pensée dans ton cœur qui mourra que les jours qu'on va lui pécher. Péché, j'aimerais te voir tout en matin, midi, soir. Mon cœur me dit avance, mes jaloux me dit stop. Ça m'en fou, oh mon amour, je t'en prie. Ne coupe plus les charabia, baby, t'as pas le temps. Zamato ikanga, tika bango baloba. Baby, I love you, oh mon amour, faut que je te dise. N'allez là, yo. Wow. Parce que ça va style belé na yimbi na français kana anglais na mélanger na lingala muki to beta ba style lelo voilà mais c'est très important oyembi français na anglais mais au pays batunsu devoir obi ke batunsu ba ko to prononcer moi français et anglais te wana bango nde titre na ngoza na lela yo donc ngala la sona ko manzembo non réfléchir parce que nous avons commencé à monter nous avons bateau bazala pembe na ngo ba puyanga bazé belé 25 à 30 personnes nanga mo 31 donc tous belé ba to porta ba idée et tout na ba fan nanga pe donc tous ara belé mutu msoko beta nzembo boyo okuté okina mutu mo ega prince beta boy les titres mo bono beta et pasuka nyonso e pasuka elambe pasuka nyonso wana déjà beta mat tolongola et parce que le roi tolongola bilamba ata sengle tolongola yesko chango tolongola na ko pasuka oyibi nzemba ba choses différentes non oyibi te e pasuka bobi tout ça c'est fait na soirée lelo na buto lelo na kati métro to les quartiers na fiesta club vient na DJ Abdoulaye e pasuka ko e pasuka na sens ndeni. Voilà, Prince Babia. Nzembo wana oyibi nzemba bato e pasuka. E alora nzembo bayemba okolongola bilamba ata sengle okolongola
Et parce que ça méthode moi boy. Et pas souka dit donc. N'y sauté pas souka. Et pas souka ça veut dire elengité. Soira le pas souka donc elengi. Donc sentiment. Ah balobi na katia métro et pas souka. Na katia le carte DJ Vini DJ Scarface et pas souka. Ay 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 mama ningiza loketo et pas souka mama. Bon animé moi présenter mon animation de Afrondombolo. Voilà, et parce que nous avons Prince Babi a zoya mabi ba ono so ba na nzela soki bazo bunda te vedia ko écraser bango écraser yango wana te Prince. Ah ngana écraser na mutu te. Ngana te lora ba misé mais bimisa moto te. Moto za moto. Yoza chempone polo nje mwendo. Biso ngaba te yanga malembo koma parce que maxi single nga o na zola ngo lora 7 mois. Donc presque une année à préparer un maxi single. Un maxi single. On a bien maxi single, il y a 4 chansons, mais les autres ont au moins une année. Préparation kaka. On a monsieur Bassala nango combien d'années? Ah bah tout ça on a bétiné qu'à 2 mois 3 mois maxi single. Au moins raboy, tu fais ni sous boy. 4 mois 5 mois album. Ah. Yango dit mon faut se attendre. Les teams tout l'aura du cap la merveille. Il y a 2 ans, 3 ans au salle blanc. Album faut la bango toto maxi singer parce que nzembo des ans nzembo za mambo belé na kati. Tu vois nzembo yé mon nom nzembo azana mambo belé na kati. Parce que pour découvrir on faut mais la fort pour non salle. Normalement ça là combien d'années? Monsieur Zoa bango 3 ans. Monsieur peut une année. Sauf pour ça nous peut presser une année. Sauf pour ça nous peut patient 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dit Moukoulo, papa chéri, 5 ans. C'est compliqué, point d'interrogation. Mais ça peut, Nani, Prince Babia, quelque part. Je salue à pensant Kofi Olomide, les grands-parents, je les salue. Mon grand-père, Naïbité. Place aux allées quadra Kouraman, Kokonan. Merci beaucoup Nao Salaki. Merci vraiment, merci Bélé. Nabanda Oloba, Olala Noka Bolam Kokoma, musicien ou bien au Tangela on peut le roi, tout le monde a bataillé pour perfectionner Moussala. Elle aura journaliste, babi bien habillé, chronique alors que journaliste c'est assez un dingue na kolobela. Bamsus batangi la bamsus la prof basé la formation. Nga lo baratoza baba tangi la basala 5 ans na université il facile que former ba journaliste mais ça ba journaliste bamsus baza la formation quelque part il y a 2 mois il y a 3 mois ba bing ba chronique tiango ba sangisi ba journaliste senior surtout na ba o basala musala bien ba basala musala bien te. Ce que yo confirmer lengai olala no ka bula munko bio comme artiste ou bio tangi la uta quelque part to ye ban petit. Musique, ils ont raté que tant que la monde faut réussir en venant parce que surtout oui total la grand chanteur ou grand star si je peux dire grand musicien il y a un monde mobimba partout dans le monde tout France États-Unis RDC Brazzaville car grand candidat que nous faut tant qu'à musique non. Michael Jackson entend la musique. Ma légendaire. La légende. Bob Marley attend la musique. Oui, bon, est-ce que vous avez BCV na? Batanga ba musique té. Babana musique na ba quartier. Michael Jackson bana musique pas na bango. C'est comme moi. Moi j'ai commencé la musique chez nous à la maison. Mon papa est musicien mais il n'aime pas que je fasse la musique. Il n'aime pas que je chante. Moi, déjà papa banda olingate mais est-ce que Simba pour papa ne muta benira mwana Simba non non ebiso et Simba na micho azata et Simba mais quand on tout à ce que Simba c'est ce qu'on m'a appris dans la vie bon c'est simito zonga na tombo papa kele nini olobi bien le prononcer olobi bien nini soki tout à la donc on a bien sûr occupé ko simba donc soki total nan to beta nan to kendi nan to tindika nan to bimisa nan batu ba yoka nan après soki ebi
Prince Babia ne makam comment na obenozolo ba penoza sio na penapko. Mais mon tout faut rassurer na et chose assurer na tese goza muntu. Tendenge ofanda ka boza rassurer na yote ke ana sina le kapi na sala pe mission na pe bia batu ba beta ko pe maboko. Oza sio note. C'est compliqué. Ils sont déjà deux personnes. Bobi là allez carré mission bien. C'est que ça là on bien parce que Dieu il y a des nombres pluriels. Voilà, nos très chers internautes, vous avez aimé, je pense que vous êtes en train de nous suivre. Bosoyoka, Ndengenini, Prince Babia, Prince Ndo. Nazo kokate, Ndondoa. Ndonga, voilà, Prince Ndonga, donc Babia, Ana Baksanka, Potara, Papa Kenda, donc Yende Simba image, ya papa nae, yangone makam, je pense que Bouti, Kolande émission, peut bozo continuer, Kolanda, ba émission, il a fait vertige, où ils allaient présenter. Et ça, la toi, pas si fort. Yanan. Sono yo kango, non mon arrêté ça kangam na zorumba. Yanan nikasi. Mais zela so tangi kombote se ko bangi so tangi kombote o soulever si jana poane parce que ça qui tourne makasi kana sucre chéri nanga kana sucre nzembo wana nazala so na yo kango obi artiste bon peut-être na habité ningi yo kango mais ba mélodie mo ezanga na kati wana ba guitare betama wana mais ba Félix papa nanga Félix Tyson na habité parce que la musique eza raté que oyemba danger eza raté que ba lobé bima ya danger non musique eza non mélodie nano donc musique ba musicien ba betindenge ni pour chanter au kota pour chanter au beta parce que musicien ça soit betine bien té yo mission e manovera bon mais so pena ba musicien parce que musiciens il y a des choses différentes il y a des chanteurs et des musiciens. Les musiciens ce sont des personnes qui sont guitaristes, bassistes, accompagnateurs. C'est ce qu'on a chanteur. Il y a des musiciens qui sont musiciens. Ah, vous me comprenez que c'est mon élengi. Blague à pas. Vous avez des qui tout. Non, yo kangonde zo beta mais na leka ibino nde boza ba musicien boyebi marche moyeli modérable Daniel chéri na lobi anga ino kakalelo oyo Danina lobi anga ino kakalelo nelo toza le romantique na ponge toko toza le romantique na ponge canapé File ninga na makete tamambana babima File ninga na makete tamambana babima Oya tikili banda zuwa kelo kote dani Mesoko baki na kati lobi oko buka bien Oya rose bilanga lobi ya kobuka Musa pela takalias pekangela loketo bwe Bwe Baloba mosa pela takalias pekangela loketo bwe Chéri nanga kana secret Bébé nanga kana secret Donc attends ça kana secret ta comme kana secret Pardon maman la tela mobali na tali puta moko Pardon maman bimela mobali na ta na boxer Pardon chéri la tela mobali na ta Louisette Pardon maman bimela mobali na ta na salon Pardon chérie, mais la mobile la tabilia na mbeto. Pardon maman, la mobile la ta simbata na suki. Voilà. Prince Babia yo bena na so mona pena biloko. Place mo boy, il même y a numéro Denis Sassou Nguesso mère na biso la mo fort. Kana secret ko sana lengi. Ma koko sukali me koka chérité. Kitoko adani ezo mérité mais national. Toyembela dani code save de queen. Lokola Queen Elizabeth d'Angleterre. Baza pas mal mais baza pas comme Daniel. Daniel aleki abimisi banimina église. Kitoko chérie provoca un mec na aéroport. Basoso balobi Angelo kitse na se. Basoso balobi Cléopâtre zongi na monde. Ma voisine balobi non, la connaît bien. C'est la plus belle femme de notre pays. Amour à Daniel Ningi sa déesse Vénus. Chérie nanga kana secret.
Dani nanga je fais à Kinsima Julia Chérie nanga nzembo yango olinga makasi ye moto aproduire oyo hein ye moto aproduire oyo eza nzembo kitoko banzembo nyonso te bimaka eza kitoko banzembo eza kitoko neti nanga Robino Mundibo Chérie nanga abundaka bien te oza suspect kasi abundaka bien ya kitoko oza suspect suspect par rapport à quoi oza suspect te eyembe no pena ndozo yembela yango neti nzembo père na biso Quadra Koraman Alpha Condé Ahmed Bakayoko Giorgio Weah wapi Joao Lorenzo Kaya Kofi Bome Mango na ONU Epaya Guterres bayebisa bango batika mopa okimia mwana mokeye Kotangi Félix waze kwa wapi sinisini ana Samantara benga Paul Kagame teve bimisi rumbata bimisi rumbata mais pas beta ba rumba Félix waze quoi mikolo yo comme des cannes à sucre comme de esclaves comme des salozonga na kodae soke zongi te okoyoka sangwa milelo po osadike ba borumba pena dongo yebeta pe batu pe ba osepela ko voilà quand ndenge zalaka bino boyoki babia baba so ngana cha on arranger nini ba génération mikolo ba Robino ba Ibrator ba yo na cha on donc yo so bimara mikolo ba wana msusu ba yana simana nga za na génération te nga ba fan nde mutu fo batianga nga mo na yebi na ngate bangonde babundana yo yalo wa yo bundana na bango be ya bango babundana yo so ngo bundana ndenge na nga wana yo ne mutu lingo bundana nga po nga na bundana mutu te nga na ozana ndenge na nga so yo lingo bundana nga wana yo me nga Prince Babia Prince Babia coach nde nani nana za coach nao nga ba coach na nga baze belé bato ba coach nga baze belé masa na ngai Marco le designer na States wana coach na nga coach aka nga bien papa na biso Anissé Mvulu papa na ndenge ya Paris papa coach nga bien na mwana Manique Mvulu Kevin Mvulu ba master na nga na ndenge ya Paris ba coach nga bien maman na biso Gabi Wabelo mpunga za pe na coach ba mama maman Marie na Netherland wana maman na nga Marie na biso bizu a coach nga bien Elisabeth Mayangi Mambuta coach nga bien Guilhem Maindo le mannequin de para coach nga bien voilà bato coach basé belé pardon na somo la vraiment basé belé carnet malgré carnet zati mais on a ba on mutu pe nous on a bloc note mutu pour kondengo zo tangela bango bon tozo kabona awa moi na pesoka obwaka libanga na 2 personnes pour na on dirait to déborder dans ba minutes tozo ki déjà na ba 40 minutes alors qu'il fait to soka déjà na ba 20 minutes tangi déjà ne surtout mais na baksaka l'ange céleste choisi matata na le Jeff Njadi le teta voilà nga no baksaka ka Victor Boussoukou, Sendou Saïdi depuis Paris, Francine Massoudi, Benji Saïdi, Hussein Saïdi, Moutema ya Nouch Bouchra depuis Turquie, Bouchra yonde mama ya bana oyo bana oyo famille Saïdi tout yebi ya lobi ke yonde donc salaka biso poto zala na pesipe les grands Gérard Matou oyo asimbiye sunu jibu awa pesi biso espace o accorda biso na sala be émission awa mbote lisusu na pesi na bocho ndalo yende mukolo yesu njibu mbote nanga nazo saluer famille Saïdi nyonso famille sa batu mususu na bosa ni bosa tellement belé je vous aime beaucoup le qu'on a bosa na te abonnez-vous massivement merci.